tombé. Bon. Après, bis, il y a l'ouf. Alors, les routiers du Congo. Moi, de ça, on a des chauffeur à Fritrans. Chauffeur à Fritrans. 315, T315. Oh, ma kalaki na madimba, ma botolinga yi téléphone Camon 20, 125 000 francs. Na ba kilia me ga botolinga wa mongo. Au moins, tu vas Kadhafi likolo wana po, uti okiti so na ba, na bi ba Kadhafi. Okiti village. Village ba kase ba makawana. Na moni, mulonga ba kamera téléphone na kilia 4h20 embouteillage. 4h du matin. 4h du matin, 4h20 vient là. Comment la commis va braquer la arme, bête ma sens la pile. Là tout criminel, mais ça problème minine. Non les criminels, bête ma sens ils vont là bon maillot. Elle quitte fait. Là tout téléphone, ce qu'on a beau quand la simaki tireta, mi balé va côté la quitte qu'on a porté convoi. Bon qui doit être bon mobile fait. La monique pas bon mangai pour le téléphone même bon on a quitté. Ba boto lingai téléphone on a Camon 20 125 000 francs. Ma botonique 5 jeunes filles qui m'ont 580 000, m'ont 300 $, m'ont 290 000, m'ont 320 000 francs. Non, maman vous avez dit si vous avez un téléphone, vous avez un téléphone. Donc, vous avez un camion liboso. Vous avez un camion gazelle, vous avez un belé, vous avez un biso. Kenzo, vous avez un belé. Bien armé. J'espère que vous avez un guerre. Arme à guerre. T315, il y a Fritrans. Téléphone est bon est fait. Ma bête ma ça si babi, babi mikolo nyonso tozala nzela. Pas comme ça la masse qui te boma. J'espère que vous avez bien armé, ma arme à guerre. Na ba arme ya chasse na mulongo na taba tu bakitite po ba se manifester na kanzaki embouteillage tanga na longo ba Kadhafi na okita de 7 km virage on ba tiba banga ba lesi ba kare uteki matadi zosko kin so biso ba takini toki kenzo ba yombe ba chaque mono rouge zo bena charbon liboso bis ya lufu voiture na ngai tu vas quitter et tu écoutes na biscade j'espère tokei madimba lobi ah ok na mbanzangu toke na mbanzangu balobi ke bayebi na bato basala makambo me bayebi kozala mayele mpo bakriminel bango balobi ke balobi mikolo nyonso toza na nzela tokoboma kosala motu makasi balobi toza na nzela bakriminel balienga telefone. J'espère que vous avez une image de la Corolla, chauffeur en foot T315. Corolla c'est 315. Ngai. Yeyo. Avant-hier. Yeyo. Na leli fait. Babomi ndeko mwasi mosusu na kin kaka na semaine oyo natali yango na TikTok ya tonton oyo apiaka biso bainformation juste ya na TikTok ya Model News bandeko nazo explike bino jeune fille wana bokende kuna bokomona photo na ye vivant na photo na ye akufi babwaki na balabala oyo ya journaliste elekaki te moso akufi sikoyo soki olingi otala bato bakufaka chaque semaine otala bango mpe na image atuka kende na TikTok ya tonton TV tonton oyo apesaka banews wana tonton news je crois bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na babebe bote ba Sainte Honorine Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yeba ndeko wana ya mwasi akufeli ndenge tenge na yoki akufi nakene tikela mutu biloko
donc biloko botekaka oketikela moto akendaki azongi babomi ye to babomi ye babwaki ye do akendaki kolivre biloko ale baye komona ye akufa. Donc bandeko mpe oyo bozoteka biloko en ligne partout na monde me tozolobela nano na Congo wana na bakini bokeba nyonso wana ezali piège kutu te me ezali moyen banleve yo mpo bino bosalaka likambo na mode bakinaper bazo enleve bato na kete jaune bokoma boya kete oyo mikolo bakomi na 207 on dirait bapesaki bino communication ke biso tokomi na 207 botala biso na bayasi te kaka na 207 kinaper objectif na ye akinape yo no to mutu mosusu aninga asala kaka mabe aza na modele ebele akokalikile sikoyo bino baoyoyo ozokende livre biloko nazomona bino na TikTok kaka nazoteka sapatu nazoteka biskuit soki osengi mpe na livre na koyanga moko bozolanda nde bomonaka bato mosusu na TikTok baosala bato mosusu balobaka na koyanga moko livre akoya na ye te to soki akoya ye moko livre elakisi aza na esika oyo alivraka ntango akeye livre akoya pai na yo te olobi bokutane wana plasi alobi me yo soki olobi ke te nakei so balobi nozala mayele mpo mwana mwasi wana aza mpe mokolo falaka mayele te na ozala mayele kasi moto oyo mpe aza na posa akanga yo asala mabe ayebi mpe ke ndenge abengisi yo mpo na kolivre biloko okokobanga mpe okota na lupangu okokosuka na libanda ayebi mpe okokolobaki te natelemi na koya balabala na bino ya kaka ayebi sikoyo asala mpe bakalikili mosusu soki yo telemi na koya balabala maloba nini akoloba mpo pusana soki oboyi odeside mpe na lupangu na okota te ayebi eloko nini so ekosalama mpo ozala na confiance okota comme tel bato mosusu bakobima kuna bana basi mosusu abimi alobi ayebaswanisi yo abi fiango ye yo ozwilangi nga mbanda ebi te o grandisseur yo osomba biloko to petit tika biloko to madame ne asheri mponi ozalaka boye kende kuna bana kolesa bana bazolela di na beau frère aza wana akosilika omoi mpe alobi atantine so okotaki ani bakanisile nga ata boye te so biloko na okende okota obi okota te yo mo okoti na malembe baleve na pie technique te batechnique eza nango me napesi kaka exemple moko ya likolo likolo ngana na posa koenleve moto te napeki na pere te bandeko basi soki ozoteka biloko no tekango kaka bongo bango mo baya kozwa toyebisa bango moto akasavubu na livraka yango na lingwala to na rope victoire moto achangu na livraka yango na wenza bitabi to na kimbuta to na mikonga olobi kote oyo livraka okchanzaka te kaka wana yo mpe okozala no te moto mosusu azwi
ntango okomi kaka baye bazwi esili. En plus oza mpe na ntina te ke soki ozoteka biloko yo moko livra okokozwa livrer no oengage motu aza livrer ye nde akilivra yo oza contact na telefone olobi natindeli yo livrer mpe livrer fo oyebisaka ye ndenge akosala bokoki mpe kosala boye napia bino mayele mosusu soki omoni otekaka biloko olobi wana kapasité ya livrer te ocomprendre wana mbongo akofuta livrer te oza na ekonomi ya moke alors biloko otekaka oza na poso kontine koteka ngo mais sikoyo osalaka boye kosomba so biloko yango te okotunanga papa robo olobi natekaka biloko yango nasomba so te nakoteka sikoni nakoteka mopepe zala calme sala boye lokolo otekaka biloko wana osombaka no mpo oza na fo moke no okende sombaka ntango mosusu na ville ntango mosusu mpa ya grossiste moko boye alors kende pa grossiste wana loba na ye nazalaka na fo moke ya kosomba biloko soki mpe nalobi no opesanga biloko ebele na ndako kuna nde na otya te ekokoma mabe ekokoma mabe sali te to bakokoyibanga loba na grossiste boye sikoyo ngai biloko ebanda ozala kaka na pio mbongo to na pio ndama mbongo na oyo okopianga eza kaka na konti nanga to olobi na ye clair nakopesa mbongo te me nakomi neti kosala pano me naosala te ngai naza kaka livrer okomi na livrer na solo bato bakomande biloko oke kaka na magazin ozwi biloko oke livrer olongoli yo bénéfice opesi mbongo na prix de gros yebisa ye ozosomba na detail te kaka na prix de gros atekelaka yo matya marchandise no akote loba na mbongo wakopesa nyonso wana te okopia ndambo to pie te loba nde yebisa ye clair loba nazokontinue vente en ligne mais naza na biloko te bango bazomonanga naa na biloko nayebi te so bozokomprendre nga te sa neti ovandaka na ntango na masina to kingasani ya suka grossiste na yo azali na kasavo ata na lemba donc ntango baklient no bazobenga oyebi ndenge osalaka ndenge ozwaka mbongo alors na niveau ya commande oyebi okolivre donc osangisi baklient na wana olivre bango samedi chaque week-end to vendredi na samedi to tie dimanche otie mpenza jour bamagasin kangama mais yo kuna deja okobimisa biloko samedi to vendredi na poko oye osaleli bango mpe bambalage ya kitoko otie mpe bakombo na bango kokende kolivre bango boye te ezanga mbalage ata ntango okokoma akofungola yango mamona ke oambala yango mwa bien sala yango na qualité mpo ntango okotya mbalage ata kuna kolobaka ekokute liso mwa mbongo
mais calculer kaka ateko longona bénéfice calculé po o attiraka ba client po ntango amoni emballage na bakongo na bino wana eza bien olingi yango bien donc eloko ya na kati ya omona yango deya danger koleka ndenge amonaki so liboso ke soko omemi yango boye na loboko na chasse moko ya mai na kati ya saki na yo ata batia basine soki ya nini bongo te mwa emballage mpenza po yo okomi neti na profession ya livrer so mpe kuta fungoli okokotuna ye mpe ofungoli oza na besoin emballage to natikela na emballage na koloba te koza na posa emballage so atuni yo po ani elobi te po so oza na posa emballage te nazwi yango na kabeli ate bamamo batekaka oluki n'importe quel eloko ekotaka na emballage wana koloba te ke yo moto okobandela emballage po soki eza propre okobandela yango soki eza propre te okobandela te de fois ezala nde propre emballage yo opesa ata kote oyo ovandaka ya sali te okomprene no ezala bongo eza neti bakwanga toliaka na mapango basalaka bakwanga bato mosusu bakotaka te bayebi ndenge ezalaka te me ntango atali kwanga propre na pembe akanisi kwanga yango basala yango na nini sozacom to na hotel ya Boss Abedachou eza hotel nini komona ole evoya dobongo alo bandeko yo moto otekaka biloko oza na fo moke olingi soki elivraka vomie sala kaka mbala moko profession ya livrer soki mpe esengeli osombi moto atoza mwasi ya basi bapusaka moto bayebele no yo moko na moto na yo donc na ndako ozala su na biloko te doza na rien okokobakisa kutu na baarticle mosusu sa neti ozwaka biloko pa indien to bacongolais kaka congolaise tosala neti zai na mvwama nalobi zai na mwana mvwama te otokani na poto zai na mvwama azalaka na kongo ya na kinshasa aza femme d'affaires aza na baboutique engagea mpe bendien donc soki osombaka deya biloko mpa na ye oza client na ye osali deya mwa ba 5 ans ata ye ayebi yo te osali demande wana olakisi modele wanda oya na kolivre opesi bagaranti oyo bakozala no sire osali mpe balivraison ozopia mpe mbongo mpa na bango kuna fournisseur oza na likambo ya kopesa explication te bango kaka mbongo makambo ekendeke bien mpo fournisseur ye moto azofournir yo mpe akokontinue kofournir yo mpe akokobakisila yo baarticle mpe akokokitila yo prix donc faut respecter fournisseur na niveau moko ya kosakana te client mpe faut korespecte na niveau ya kosakana te bongo dosala makambo na yo organise yango très bien nakanisa boyoki nga bien kosangisa bisangisela te moto azoteka ye moko mpe livre mpo kaka na kosangisa mpe ntango ozoteka biloko na kati ya ligne kozwa yango aventure te kozwa yango teke passe temps te zwa yango business ozosala yango mpo vivre bamama ndunda ntango batambusaka ndunda
ezala mpo na je te batambolaka na makolo te mpo makolo ekembe basalaka yango mpo balesa bana mpe lobi nango un jour akóma na fura mapa oyo ekutaka $200 bafuru wana fait maison mpo asalaka mpe mapa fait maison bato ya kote ye azali balia basomba mpe mapapa na ye asentir à l'aise akomi femme d'affaires sikoyo yo ozoteka basuki bakabelo ya 60 ya $70 somba moto soki oza nango te kendenge na bamoto bato luwe mpenza moto oyo bomesani na ye abangomemema ne baclient mosusu s'organize na fournisseur na yo ate esalamaka te na kini yo meka moko akondima aza kaka nalobi zai na mvwama aza wana no akoede yo koede kutu te me akokotravaille na yo mpo ba homme d'affaires soki esa affaire na eza teka yo ede yo mpo ede te oye koluka une sorte ya mosala moko boye mpo ntango okomosala yango bien baclient bakomata omatisi mpe vitesse alors na yo moko ntango mosusu oria koma na boutique okomona yango ntina te okoprefere okoma na bamoto lisusu esalaka mpe taxi kaka te ntango mosusu mpe kutu taxi te komi kaka ya livraison bamoto ne komi kaka ya livraison siko oria yo osala dépôt ntango mosusu fournisseur na yo moto asali dépôt kote yo ozalaka alobi dépôt oyo yo nde mpo na biloko no nyonso ando ya wana oria to oyakawa tosali dépôt wana mpo na yo yo zwaka biloko wana biso mo tofutaka a partir ya dépôt wana ntango mosusu makambo mosusu ekobota batie oyo geraka dépôt na bango bato mosusu bakosombaka degro wana mais ezaka na responsabilité na yo te yo ozaka travailleur bango bakotia bato ya sécurité bakengelaka yango donc yo oza na eloko te bakoyiba mpa na yo to ekobunga mpa na yo de yo oza no kaka mobimba ocomprendre no meka ntango mosusu ekosimba nango te mpe mekaka kebakende bomaka bino boye kaka mwana na nzambe nakosala eloko wana kosala bolamu na moto asali yo mabe kaka nzambe nde akosala yango me kosala mabe na moto asali yo bolamu yaya posala eloko wana ifo satana apesa coup de main satana moto asalaka yango po satana avandaka kuna na lola na kati ya bapiede précieuse azalaka na gloire nyonso to adoration nyonso tu me mokolo mosu akeka botola trône abandobundisa nzambe abandobundisa nzambe kosala mabe te na moto asali yo bolamu. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à ma Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani Amanda, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.